esengo ezalaka na ngambu na nga koyeba ke ozali ebele liboso ba poste téléviseur na bino mpona kolanda émission na bino Kindoki politique partout dans le monde bisika bozwami bana poto bana Amérique bana Asie bana République démocratique du Congo partout na ba fin fond na ville ya Kinshasa bomesana kolanda biso mpona ba analyse politique ozosalela kabino to komantaka ba actualité to pesaka bakanisi na biso to argumentaka na ba expert o bazali bongo ba politicien to yambaka bato ya côté nyonso toza au centre au milieu du village nde baloba kaka lelo toza bongo na invité na biso azali bongo maître Arned Tousseni azali cadre ya cash famille politique et chef de l'État, il y a des conseillers juridiques, il y a excellence Sylvain Mutombo, Azali Bongo, ministre délégué, il y a ancien combattant, et Azali Bongo, mon membre, il y a Rassemblement des démocrates tshisekidistes RDT en sigle. En tout cas, il y a une torsola moi mingi na o etali bongo ba actualité politique ya mboka na biso, libota na ye cash o ekoti na union sacrée basangani et gouvernement lukonde o ekomimaka na mingi te tokolobela insécurité na est bazo bimape baza ba ministre ministre sortant le chef na ministre sortant tokolobela pe likambo etali bilan na bango basali malamu tote nyonso wana na liboke ensemble yango nde kosala émission Kindoki politique ya lelo yango to banda émission na biso to kopesa invité na biso maître Arned Tousseni mbote na yo mwana mboka mbote ndeko Naomi natondi obotondi na invitation pesa kingai tango oyibsenga ke na kozala invité na émission na yo ya Kindoki politique elingi koloba tokosola na makambo oyo peuple na biso amona kate alors que peuple na biso alingaka ayeba makambo ngo ezali ndenge nini. Alors tango nazwa ki invitation na yo na lobaki il faut na kende surtout que lelo toza mokolo ya liboso ya mois de mars eza mois de la femme na profiter na occasion oyo pour na ko souhaiter yo heureux mois de la femme. Et je ne pouvais pas koboya invitation ya moisi oyo salemi na mois de mars yango wana nazalelo awa pour que tokundula makambo nyonso ya politique ya mboka na biso. Merci beaucoup mon mboka heureux mois de la femme na babasi nyonso bazona nanga partout dans le monde biskana so sala mosala na yo eza na wenze eza na bureau oza ministre oza député oza maman maréchal oza sala mosala nyonso bisiko ozwami en tout cas olona rabilanga na yo yo mto lesa rabiso en tout cas naza na respect mingi pona bino bandeko nyonso abasi oza professeur na université oza sala mosala morobo en tout cas eza mwa moko ya ba droit ya basi kasi ko revendiquer droit na auto vandi na ndako kangi maboko revendiquer droit na yo na musala ozo sala revendiquer droit na yo na famille ozo pesa éducation na bana pe bandeko bisiko ozwami ozala porteur ya ba valeur et ko sala bien nazongeli invité na nga maître Arned Tousseni oza moko ya ba na kati ya Rassemblement démocrate tshisekidiste boni basango na bino ya RDT. Nalingi na unaloba kombo nanga ezali maître Ahmed Tousseni. Ahmed, ok. Et na présentation olobai kenaza moko ya batu ya RDT, le Rassemblement des démocrates tshisekidistes, oeza ko kumbela mana excellence ministre délégué à la défense nationale et aux anciens combattants Sylvain Mutombo. Nazalaki candidat député national na lingoma na biso ya RDT. RDT eza moko ya trois plateformes oyo ezalaki ba membre ya cash oyo ezalaki cash parce que cash oyo ezalaki na mokonzi na biso président Félix Tshisekedi na kati nango ezalaki na trois plateformes électorales. Plateforme ya liboso ezalaki UDPS, plateforme ya mibale ezalaki UNC ya ndeko Vital Kamerhe na plateforme ya misatu ezalaki RDT, Rassemblement des démocrates tshisekidistes oeza okumbela mana excellence Sylvain Mutombo. Donc indaki na élection ça fait en sorte que candidat na biso président de la République Félix Tshisekedi a été élu. Biso nous avons eu quelques députés à l'Assemblée nationale
Nous avons, pour les comptes, il y a RDT, des sénateurs et plusieurs députés provinciaux dans différentes provinces. Donc, le lot RDT, Ezamalamu, en tant que plateforme électorale, groupement politique, le lot, parti politique est belé, Ezako adhéré Kanani na RDT. Et pour ça, nous devons quand même nous féliciter, et particulièrement féliciter l'autorité morale du regroupement qui est le ministre Sylvain Mutombo. Lelo bokoti na kazi union sacrée oyo bengi bangomba politique ebele yambo lobi ke bokoti na kazi ezaki kaka na 3 formations politiques mais lelo bokoti na union sacrée est-ce que bozo peser lisusu na niveau oyo bozwa ata ba poste ministériel? Bon, d'abord na lingina préciser que RDT zalaki créé na tata mokonzi ya mboka ye moko Félix Tshisekedi parce qu'à l'époque par rapport à la stratégie électorale na yo ndeka salaki alobai que ceux qui toki kana élection na liste électorale moko ya UDPS et oui kozala biso mwa mobulo ye moko tata mokonzi Félix Tshisekedi a créé ki RDT alors a pesaki gestion nango epa ya ndeko Sylvain Mutombo. Donc autorité morale numéro 1 ya RDT est président de la République Félix Tshisekedi. Alors, est-ce que RDT peut espérer dans quelque chose? Bien entendu. Par rapport à propos politique. Notre appartenance d'abord à l'Union sacrée de la nation, qui est une vision du président de la République, c'est la logique la plus formelle possible. Parce que RDT, Eza Lingomba, Tata Mokonzi Mboka, Yemokonde a initié ki yango, Yemokonde a créé ki yango, c'est tout à fait normal que Tolandaka vision aille. RDT, Zalaki na ministre, Zalaki représenté na gouvernement Oyo Tikolika Awa, Ilonkamba, Tozaki représenté na Ndekonabiso, Sylvain Mutombo, na défense nationale et aux anciens combattants. Et l'Elope, na Mokolo Oyo Ngana, Tozo sa l'émission Oyo, RDT, Tokozala pe reçu na premier ministre Sama Lukonde. Le premier ministre prévoyait qu'il va recevoir Biso Pelelo. Ayoka, qu'est-ce que RDT a pensé? Parce que RDT tango ndeko Sama Zalaki nommé premier ministre, to salaki likasa na biso pour na ko féliciter ye, pour na ko remercier président de la République, ya ko porter choix na ye na mutu oyo azo ko incarner pratiquement renouvellement ya classe politique parce que ndeko Sama certes eza poste na libosote mais figure na ye eza elembo oyo zo la kisaka classe politique na biso eza ko se renouveler. Alors lelo biso pe en tant que RDT to kutana premier ministre Sama pour que to présenter les sous ba félicitations na biso ya face à face et puis to présenter pe vision na biso ndenge biso tozo mona makambo il faut ekendele na gouvernement na ye il faut ezala ndenge nini et de la plus bonne manière nous restons convaincus que le RDT ne sera pas oublié. RDT koza oublié te ba consultation zo continuer ngo chukolo bango besoin de makebo ko satisfaire na ba ambition nyonso combien de regroupements politiques na kata union sacrée o chukolo ba kebino boza ba yo bouti et pas yemoko chef de l'état donc boza ko incarner visage na yemoko kasi ba misusu ba yeko ya ba koti na kata union sacrée besoin de makebo ko satisfaire bango nyonso union sacrée panzana te biso na RDT eloko liboso tozo bundela eza intérêt à peuple eza intérêt à peuple biso na RDT tozo ila ba poste te ba poste eza une conséquence normale une conséquence logique parce que pour na ko répondre ce qu'on a besoin à peuple il faut vous la peine ba responsabilité et biso en tant que d'abord l'une des 3 plateformes où ezala qui constitue cash et aussi nous nous retrouvons na union sacrée. C'est tout à fait normal parce que RDTP azala na ba poste na ye. Ba poste to kozwa yango. Pona biso makambo eza wana te. Pona biso makambo eza que mboka na biso eza ya kobeba. Tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ye moko asala ki bilan na ye. O etinda ki même kutu à rompre à résilier partenariat na biso tozaki nango na bandeko na biso ya FCC. Parce que même si yoza journaliste ngana ko kiko poser ba question te mais en tant que congolaise au vivaka na mboka na biso omonaka ba réalité ndenge zalaka na Kinshasa awa même na intérieur ya mboka ebanda okende malamu bien te yango na tata mokonzi alobi te ngai en tant que garant ya bon fonctionnement ya ba institution nyonso ya mboka na décidé j'ai fait un diagnostic namoni ba kwak ba mbeba ebanda ko uta wapi
nako rappelé ka ba quelques faits tozalaki awa tango na gouvernement na biso oyo lelo toza ba démissionnaire ozomona ministre ya justice aza ko contredire président de la république ozomona président de la république a nommé bato na ba entreprise publique oza pouvoir na ye mais ministre à portefeuille a boy ko notifier bato wana pour que ba banda musala. Donc les blocages étaient pratiquement partout. Yango na tata mokonzi alobaki il faut makambo oyo to sila nango kaka. Il faut ngai moko na reprendre bâton de commandement na ngai. J'ai constaté que ma bonne foi a été abusée. Lui en tant que le premier président de la République de notre pays oyo azui bokonzi na maboko ya muninga na ye sans que masasi ebeta. Alobi pona ko préserver baaki démocratique na biso nandimi nandeko Kabila to sangana to kumbamboka to kambamboka mais malheureusement bonne foi ya président de la République ezala qui abusé ba blocage na ba blocage yango na lelo on espère que lokola coalition na biso ya cash na FCC Cecily to komi siko na lingomba munene oyo tozobenga ngo union sacrée de la nation to espérer que bandeko na biso nyonso to kotia intérêt à peuple liboso pour que tokende liboso likamukara ya ba blocage wana tozongela wana tango président de la république a sali consultation a bengisi bandeko baya ba solola si bato wana nyonso baya ki ba sololi o bango lelo ba kotina kati union sacrée mais misusu pe mingi na kati na bamba uti FCC eloko nini asa bongisi pour que ba fait ya lobby ezongate na gouvernement Lukonde o nini o ya bongisi ni yo yazo sala pour que azu ba précaution nini pour que o salama ki lobby salama telelo na gouvernement Lukonde na banzi que lokola to zelana no gouvernement ngo d'abord ezala nommé premier ministre a dévoilé programme ya action gouvernementale na ye na assemblée nationale andi mayango et puis to komona ndenge makambo okende mais déjà biso d'abord na RDT na cash puis na union sacrée to ndimi que l'homme congolais a koki ko changer muto akoki ko changer même ata muto babanda ko benga endoki même ata muto banda ko benga moyibi même ata muto babanda ko benga ye monguna ya mboka akoki ko bongola makanisi nini changer pour longo na FCC côté union sacrée na lingi ko lobaka ndenge wana te na banzi ke yo za catholique oza chrétienne à la limite so ngana za musulman mais lokola naza liboso na yo za chrétienne na oui kopesa yo moi adage moko boye muke ya Bible pour que vous comprendre nga bien oyo za caractériser vision na biso na union sacrée de la nation oyo za caractériser vision ya mokonzi ya mboka tango andimi bato nyonso alobi boya to sangana pona nini tokoki ko défendre intérêt ya peuple na biso soki otangi Bible na Bible okuta ezalaki na mutu moko boye kombo ne banda obenga Saul mutu moko boye banda ko takona ba Damas côté ba Syrie mutu wana banda ko beta ba chrétien ko sakana te abanda ko boma ba chrétien na ndenga mukete mais lelo yo ndeko muto banda ko benga Saul bakomi ko benga Paul atako to mikanda na mususu ya komaki ya tindela ki baninga na bazaka na Galate baninga na bazaka na Efes si akutana na Yesu bon bakutana na Félix Tshisekedi a changé bon na mécanisme ni déjà à partir du moment où muto andimi aye na église alobi na tubeli ngai nae na tubeli ndeko menda ye alobi na tubeli ndeko Jean-Charles Okoto aye alobi na tubeli ndeko Pius Mabilo aye alobi na tubeli Jean-Lucien Boussa aye alobi na tubeli Julien Paluku aye alobi na tubeli siko yo ko boyela bango ndenge nini mama na ngai avenir ekolobela biso mwa mingi na likambo yango bino pe bozalaki na kati ya gouvernement Idukamba boza démissionnaire lelo na ngambo na bino bo géraki poste ministériel moko bozo bima lelo so iboni bosa bina na bino pe est-ce que bozalika bokanga make pa Kabila o ba bloquer biso ke bino na ndenge na bino bosai pe yani otuni mutura moko eza ya malamu makasi na banzi ke biso na mokonzi na biso ndeko Sylvain Mutombo ba oyo azalaki ministre délégué à la défense nationale aux anciens combattants tokolongo na ministère na biso avec toute fierté. Je peux vous dire ngana za conseiller juridique na ye tango ndeko Sylvain Mutombo azalaki nommé na gouvernement tata mokonzi a confié ye portefeuille à délégué à la défense nationale aux anciens combattants et loko liboso oyo ndeko Sylvain Mutombo asalaki
asalaki anomaki commission moko boy. Commission ezalaki commission ya ba expert. Wana avant même qu'il y a mettre en place cabinet na ye. Na commission wana ezalaki ba généraux à la retraite, quelques généraux ba oyo bazo sala nanu, ba konzi ya la police ya kala, ba konzi ya la police ya sikoyo, ba avocat, ba magistrat, ba oyo baza na connaissance ya domaine ya armée na biso. To salaki commission d'experts on a travaillé pratiquement pendant 2 semaines d'arrache-pied. Après ça, il y a 3 missions. Mission liboso ezalaki to sala d'abord évaluation, état des lieux et secteur na biso, défense nationale, anciens combattants. Secteur ango eza ndenge nini. Deuxième mission oya ndeko Sylvain Mutombo après ça qui biso na commission eza to proposer ba solution. Na ba problème nyonso yo to kuti. Ba solution ko zala à court terme, à moyen terme et même à long terme. Et aussi, to répertorier patrimoine oeza ya portefeuille na biso, bandaku, ba immeuble, banini, oeza partout sur l'ensemble du territoire national. To kotaki na commission to sali pendant 2 semaines, to sili si to komaki rapport na biso ya mulai ya kitoko, to pesi ministre Sylvain Mutombo. Azalaki nommé dans le mois de juillet, mois d'août 2019, à peine une année, bilan y a ndeko Sylvain Mutombo na ministère délégué à la défense nationale aux anciens combattants, je peux vous dire qu'il est largement positif. Parce que tant qu'on a reçu qui rapport wana, to zeli peut-être mo konzamboka azuba ordonnance na mi balé, ordonnance à liboso ezako qui porte sur organisation et fonctionnement du gouvernement. Et aussi ordonnance à mi balé eza modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement eux-mêmes. Tant que la compétence na biso nyonso eza de manière claire. Et lo ba liboso oto kutaki bandako mapango ya ba militaire na biso, ya armée na biso, ya ba anciens combattants na biso. Ezalaki à 80% spoliés sur l'ensemble du territoire national. Na Kinshasa awa kolobate bandako ebele ba parcelle ebele ndeko Sylvain Mutombo a initié une démarche ya ko récupérer bandako nyonso wana na moment oyo nazolobela yo awa to récupérer bandako ebele omoni ce que comme na marché à Gambela par exemple nakopesa quelques exemples okomi na marché à Gambela na bandako nyonso oyo eza liboso ya marché wana bandako wana ezaki bandako ya ministère mais pouvoir yo tukoleka baseda ki yango epa ya bato basede bato donc to vivaki pratiquement ba superposition ya ba titre mais ndeko Sylvain Mutombo na leadership na ye to récupérer bandako nyonso wana et puis lelo yo bazotonga bandako mususu wana ba magasin ba boutique na ba appartement ekozala wana parce qu'on a fait ba contrat na ba privé. Alors bandako moko ba boutique moko ba magasin moko ekozala d'abord ya biso ya ba armée ya ba anciens combattants et au fur et à mesure 15 ans après bandako nyonso ekokoma ya ministère. OK na Matadi, OK na Katanga, OK na Équateur to récupérer bandako ebele. Deuxième eloko oyo ndeko Sylvain asali, révalorisation ya mémoire ya anciens combattants. Parce que banda mboka na biso to créer ba créer ki yango bakoko na biso banda mboka na biso créer maki jamais na mboka na biso un ancien combattant congolais n'a été reconnu, n'a été primé par l'État congolais ni par l'État belge. Parce que l'ingina rappelé awa que ba militaire na biso ya Congo ba banda ko benga à l'époque il y a force publique na moment ya colonisation, mes excuses, bango pe bakene ko participer na guerre mondiale bazaki sous commandement ya ba belge mais banda bakena ki ko bunda kuna bazongi ba remportaki ba victoire ebele ba betaki mindele ba betaki ba pa ebele ba remportaki ba victoire lelo soki oyoka ba kombo ya ba Sosa, kombo ya Gambela, kombo ya Éthiopie, kombo ya Birmanie, kombo ya Mayenge. Ba kombo wana eza ba kombo ya ba mboka oyo ba kombata na biso, ba soda na biso bakendaki ko bunda. Tango ba gagner ba victoire kuna. Ba zongi awa nde topesa yango na ba avenue na biso, na ba quartier na biso, na ba commune na biso.
mais jamais ba militaire na biso bazala qui récompensé na état congolais ni même par l'état belge. Tango Sylvain Mutombo a commis na ministère délégué à la défense nationale et aux anciens combattants. Alobi ngai il faut na valoriser mémoire ya ba anciens combattants. Na moment oyo ba congolais na biso ba militaire na biso bakendaki na bitumba wana ya deuxième guerre mondiale bazalaki 24 000 hommes. Mais en 2019 awa tango ya kompti na ministère oyi batikala ikombika en vie batikala ka misato bango mnyoso wana basi bakufa ki alobi non il faut biso to profiter na occasion oyo il faut tata oyo bazala récompenser kasi moko na bango otaki ko kufa nani na nani bazala ki vivant eza papa Albert Kounyuku oyo lelo aza président en exercice ya Union nationale des anciens combattants du Congo. Mutami Balé eza Maurice Saka. Mutami Sato ezalaki nani auti kokufa wa caporal Daniel Myuki. Bango nyonso ndeko Sylvain Mutombo abundi asoli na tata mokonzi ya mboka. Tata mokonzi ya mboka a admettre bango misato na oyo tobenga na mboka na biso ordre national de nos héros Kabila et Lumumba na grade ya commandeur. Eza reconnaissance ya munene mokolo oyo ye ministre Sylvain Mutombo abanda kopesa bango ba médaille na bango wana na kombo ya tata mokonzi Félix Tshisekedi ba tata wana balilaki balobi to banda kozela reconnaissance oyo banda mikolo na mikolo bambula na bambula me ya kité mais lelo soki même ata soki to lingi to kufa na paix parce que pays na biso et où tu ko honorer biso pour la toute première fois et pourtant batata wana bakenda ki tina Russie gouvernement russe ya Vladimir Poutine et reconnaissant ki bango mais na mboka na biso bazala ki oublié donc awa tozolo ba le bilan ya ministre Sylvain Mutombo tolobi te ke asala ki babiloko nyonso asilisa ki biloko nyonso te mais na mwa ndambo ya mikolo oyo asali na ministère à peine une année il a recouvré pratiquement 80% ya bandako ya ministère na biso ya anciens combattants. Exemple moko na pesi na marché ya Gambela awa kasoki oke na Kinshasa awa bandako nyonso oyo eza liboso wana depuis marché ya Gambela tinde ko koma na maison du combattant na commune na Kasavubu awa bandako nyonso wana tosi to récupérer yango. Donc on a récupéré bandako ya ministère, on a récupéré bandako ya anciens combattants, on a revalorisé anciens combattants na biso et puis babiloko ebele etikali notamment ko revaloriser lisusu ba monument na biso eza na Faraje o eza na ba Kasumbalesa o eza na Likasi o eza partout sur l'ensemble du territoire national. Nous espérons que musala wana eko continuer parce que wana ndezela ki compétence na biso tozalaki te na compétence ya okende kolona masangu ko ya kopesa bato tozalaki na compétence te ya kosala ba avion pour que bato babanda ko voyager na ofele biso tozalaki na compétence te ya ko gérer ba mituka non musala na biso zalaki o président pesaki ndeko na biso Sylvain Mutombo eza ko surveiller ba compétence na domaine ya défense nationale et puis ko s'occuper na ba anciens combattants yango wana na uti kopesa na mukoshe to ko koloba ke bino so bima tête haute ceux qui to koloba ke bino bo salaki boza bilan mo eza positif c'est que ba mususu pe na ngambu bazaki pe na bilan positif ceux qui ozali kotala penza na gouvernement et Kamba ceux qui eza na bato ba ko reprendre ba poste sinon yo ko zabanani na ko ko sala bilan ya bato mususu te parce que na sala kina bangote mais je sais que de manière globale bilan ya gouvernement bilan ya gouvernement général président de la République Félix Tshisekedi yemoko alobaki yango oyebi ministre Sylvain Mutombo azalaki un peu particulier parce que yemoko na Congo mobimba wa bayebani ke yazalaki ne ministre opposant azalaki ministre opposant na ndenge nini parce que tout koloba wa makambo ba blocage ezalaki ebele yesi ko azalaki mutu aliboso komona ba blocage eza ebele batu oyo bandeko na biso oyo bakoki ko permettre biso te ke to gérer mboka yo malamu sikoyo ngai lokola ngape naza na boîte wana banda siko ko s'opposer na bango yango wana il est parmi les rares boyo bakoki ko pesa moi bilan positif bon bandeko mususu akaso biso bisika bino bouti famille politique na bino bango ba se démarquer te bandeko mususu akash nga na uti koloba wa ke na salaki na bango te
je pense que koki kopesa pe bandeko na biso mususu na pe ba invitation bakoya koyebisa yo nini oyo basalaki na ba ministère na bango pona biso bato oyo tozalaki kosala na ndeko Sylvain Mutombo na yebisi yo que tosalaki étude d'abord parce qu'en tant que bon intellectuel tolaki to banda musala te ke sans koyeba secteur na biso za ndenge nini wana za mission liboso oyo ministre apesa ki biso tosala et après na présenter au état ndenge biloko tokutaki nini tosalaki et puis nini oyo itikali et en vertu ya continuité ya service public to banzi ke ceux qui tata mokonzi ya mboka sepele lisusu aoki kotikela biso lisusu ministère yango siko ya défense mobimba totala parce que ndeko Sylvain a prouvé quand même ba compétence na ye et puis toki komona ndenge ni makambo ko okende mais pona bandeko muna biso mususu na banzi ke ozape dynamique na côté wana oki kotindela bango pe ba invitation et ceux qui baza conscient que ngata ngotindela invitation na yakiti ngana zo banga mediata parce que nayebi ke na zana biloko akoloba ceux qui bango pe bakozana biloko akoloba bakoyawa bako se défendre bakoya koloba papa ko banga te mais toujours dans le cadre ya nouveau gouvernement population ekoki kozala nini na gouvernement ya union sacrée pour to gangi te blocage Kabila blocage FCC lelo yo FCC ke mupanzi union sacrée ye nini population go kozela na tango etikali pona bino bo silisa manda na bino autour de question moko zape ya mutuya priorité ya ba gouvernement sama il faut ezala nini peuple na biso azozela nini na banzi que priorité ya liboso eza kosilisa na bitumba ya est ya mboka na biso il faut kosilisa bitumba o eza na est non seulement na est pratiquement de banda Ituri ti na sud ya Katanga oleki na Maniema okena Nord Kivu Sud Kivu Tanganyika o Katanga tina balola bakuna il faut kosilisa bitumba wana eza priorité ya liboso to si to perdre pe bato ebele priorité à mi balé ezali il faut relancer activité économique na biso mama parce que ce que activité économique na biso za relancer té souci à la population na biso ko za améliorer jamais et na pona wana il faut ngai na expérience na ngai ya mukeo na zanango na moni qu'il faut to diversifier ba instrument na biso ya mobilisation des recettes parce que na mboka na biso moko to yebi to vivaka mingi kana na bambongo ya mike ba regie financière na biso collectaka wana au DGI akopesa combien, au FIDA akopesa combien, au NATRA akopesa combien, au DGRAD akopesa combien. Voilà simple mbongo oyo to vivaka na mboko oyo. Alors que lelo esengeli to banda koluka ba mbongo mususu oyo eza na bamboka bapaya. Bambongo eza ebele na mondo oyo. Na mokilo mbongo eza ebele. Mais il faut sikoyo to tia bato ba oyo baza na mayele. Ba oyo d'abord bayebi mbongo wana eza wapi. To sela nini pour que to zwa mbongo wana. Mbongo wana soki toye nango na mboka na biso tokosala nango nini to relancer activité économique na biso et puis parce que soki to relancer activité économique na biso misala ekoya ba jeune bakozala employé et puis social à peuple na biso kozala améliorer et aussi ba réforme pe ya loi électorale ba réforme ya ba institution il faut to changer bureau ya CENI en perspective ya ba élection ekozala organiser en 2023 et na oyo nyonso lokola eza nango programme. Il faut ezala na bato amayele. Il faut ezala na bato oyo bayebi déjà secteur na bango neti par exemple ndeko Sylvain Mutombo. Azalaki déjà na défense nationale. Yenda azalaki lisu ya président de la République na défense nationale. Asali musala na malamu. Ayebi secteur na ye malamu. Lelo soki ye akoti lisusu na ministère wana. Ayebi akobanda wapi, akosuka wapi. Gouvernement oyo, il faut ezala gouvernement ya ba apprenti lisusu te. Il faut que le gouvernement ya bato oyo bayebi déjà misala parce que tant etikale biso mula etikale biso muke mukuse 2023 ezaka lobi awa muto aliboso bato bakotuni kozala mokonzi ya mboka bato bakomona lisusu Kabila te heureusement boza conscient bato toza conscient toyebi yango wana tata mokonzi alobi botikela ngai moko sikoyo na sala musala parce que peuple cible na elle boso kozala ndengai soki lelo yo biso to sali bien te mutali boso ko la viser na peuple eza président Tshisekedi donc na moni ke ba priorité eza ebele ba priorité wana na yebi ke pour la sortie ya gouvernement
Est-ce que vous avez pour sortir au gouvernement, calculer politique et rébellés? Il faut tenir compte de la géopolitique, il faut que la province nous soit la représenter dans le gouvernement pour éviter un peu ma mikakatano. Il faut tenir compte de l'agenda, surtout que le gouvernement, c'est possible qu'il y ait un mois de mars, mois de femmes, ceux qui basent dans le gouvernement, parce que ceux qui la province nous soit dans le gouvernement. Na mboka na biso mentalité na biso bato ya sud bangi balobi tozana oya biso pe na gouvernement, c'est-à-dire mokonzi mboka bosa na kibiso te. Bato ya olo mami balobi oya biso pe azawana. Bato ya Maniema balobi oya biso azawana. Bato ya Nord Kivu balobi oya biso azawana. Et faire participer ce que bato nyonso na élan national na union sacrée pour que tokende liboso, parce que soki ba province moko to bosa ni yango bato wana bakoloba. Donc tata mokonzi ayebi biso te, azokipe biso te, tenir compte na poa na biso te. Donc il y aura un peu moins réticence, soit moins rupture. Donc ba calcul les a ebele. Mais malgré ba calcul nyonso wana, ngai na banzi que bato oyo il faut ba kota na gouvernement, il faut bato bazana expérience. To tia lisusu ba apprenti te parce que tant etikale biso mukuse, il faut to sala musala na biso malamu pour intérêt ya mboka na biso, et surtout que 2023 ezaka lobby yao. Mutaliboso bato bakotuni ba compte za mokonzi mboka. Et puis biso tozawana déjà la famille originelle du président de la République pour ko accompagner, et en même temps to yambi bato nyonso biso tolobi même Saoul akoki kokoma Paul, ndeko Mende akoki kobongola Mutema, ndeko Paluka akoki kobongola makanisi, ndeko Pius Mwabilu, Jean-Lucien Boussa, Jean-Charles Okoto, ba Liaou bango nyonso baya po biso nyonso toza bana ya Congo. Lokola tata mokonzi bango nyonso bandimi kolanda vision ya président de la République, parce que union sacrée za parti politique te, union sacrée za regroupement politique te, union sacrée za sursaut d'orgueil patriotique. Oyo mutu nyonso alobi ngai na lapindai na ko défendre kaka intérêt ya mboka. Nous avons délivré bateau, tous noté yango, et c'est que émission Kindoki politique, to côté vraiment la moi mozindo, maître Arned, azo to seni azo manyola penza na mozindo etali bongo politique, azo lobela mingi o etali bongo gouvernement, lukonde pe bilan il y a ministère au Bamba Géraki, Bango RDT, Rassemblement des démocrates, tu sais que dit maître Ahmed Ouseni. Ahmed, ok, Ahmed Ouseni. Ozo souffrir pour la prononcer comme pour Ouseni, voilà. Ouseni. Voilà. Ok, Ahmed. Problème de Lolo oyo gouvernement Konde Ebimi. Neni boko ozomona avenir politique ya union sacrée na ebele ya bato basali na ba ambition nyonso ezali wana avenir na bino eza penza nini na banzi que sorti ya gouvernement wana ewi comme na biso ma mikatano muke soki bato babongola ki mitema ya malamu te tata mokonzi mboka lobi na gouvernement na biso oyo gouvernement des missionnaires oyebi to sa bato boni eza combien de membres du gouvernement? Au total, tu as 67. Tata mokonzi alobi, l'une des causes, il y a qualité, il y a mauvaise qualité, il y a production, il y a gouvernement au Yotikoleka, il faut tout réduire. Ce qui te réduire, tu as pratiquement 50. 50, ils ont une plateforme belé, les lona, qui na vision mokonzi mboka. Bawe bakoti na union sacrée de la République. Mais si le gouvernement est bimi, admettons que vous avez 50 membres. Na Congo toza presque 100 millions d'habitants. Mais na 100 millions ba kopona ka 50. Alors ceux qui bato bandeko na biso bawe kokota na union sacrée. Bambongola ki makanisi, bambongola ki mitema ya solo. Union sacrée ekokende malamu. Mais ceux qui ba mususu bayaki na union sacrée kaka na vision pour que bazo ba poste, je pense que bandeko wana e wi kozala mwa mobulu pona bango, parce que union sacrée elingi koloba ke biso totiki ba intérêt na biso tolingi totala siko ba intérêt ya peuple. Na gouvernement il y a 50 personnes, ce n'est pas tout le monde qui va entrer. Moi j'étais candidat député national na élection à 30 décembre 2018.
Sur l'ensemble du territoire national, qui plus de 19 550 candidats, députés nationaux. Or, dans l'Assemblée nationale, la biso siège 500. Ngai nazalaki proclamé élu te. Jamais okoyo kangai na média na lobake o ngai nazalaki élu mais ba proclamer kingate. Jamais. Déjà na élection il fallait que déjà 19 000 candidats base à la proclamer te. La même chose que za pour na gouvernement o ya union sacrée. Bato ebele ba ambitieux e kozala nango. Toza na politique. Chaque mutu alingi ceux qui batie ngai na ko servir peuple. Ceux qui batie ngai na ko servir peuple. Ceux qui batie yo te ko silikate. Zela tourna yo pe koya. Total bandeko oyo bakopesa bango bokonzi ndeni toki kokamba mboka na biso. Na banzi que après sortie ya gouvernement Sama Lukonde union sacrée et ko survivre mais ba oyo ba bongola ki mitema ya malamu te ba oyo bayaki na union sacrée ka pona ba poste et non pona intérêt ya mboka ba kotika biso. Surtout que vous avez régi na sous-vêtement moko juridique te vous nini asbel vous nini rassemblement vous biso le loyo makambu ya charte union sacrée biso toza nango vraiment trop choté pona nini d'abord tolobi que ba initiative nyoso ekoya nango to boité même makambu ya charte wana biso tozomona makambu wana vraiment clair te. Imaginez ba plateforme nyoso politique oyo toyebaki yango na mboka na biso basaki na ba charte dynamique de l'opposition, FCC. Bango ni soba na ba charte. Ba signer ba charte. Mais siko le zawapi. C'est-à-dire beaucoup signer ba charte. Mais ceux qui mitema eza ceux qui bongoli vraiment mitema ya bien te. Ata ceux qui muto atiaki linzaka. Ata ceux qui muto asigna ki na ba charte moko boye. Makambo okendeka bien te. Lelo na ko peso exemple moko. Eza na mboka moko na monde ba benga ngo Angleterre. Na pesi kombo na parce que eza l'un des pays les plus connus na monde. Angleterre. Bazaka na constitution écrite te. OK na Angleterre otuni bango constitution na bino article 5 elobini. Bazaka na ngota. Mais lingi ko lobate ke na Angleterre ezaka na anarchie. Vision nde biso peto za ngo na union sacrée. To boy na union sacrée baya komemela biso lisusu ba vision moko boye. Oyo ko ya ko tele lisusu président moko tata mokonzi ya mboka. Lisusu na mikakatano akosa la boyete parce que awo elobi boye akosa la boyete biso tolobi union sacrée eza vision union sacrée eza sursaut ya orgueil ya patriotisme union sacrée eza le privilège de l'intérêt du peuple soki muto ondimi biloko yaka na biso eza na ba oyo bandima kite na moni ke mama takoto inviter no moko zalaki na awa bango baboyaki na bango balobi biso toboyi na bino toboyi na biso vision na bino wana ezana ba oyo bayaki de mais siko ba oyo bayaki soki bayaki vraiment na ndenga busolo tondimi ke tokotikala na bango mais ba oyo babongolaki vraiment mitema ya bien te ba oki kotika biso vous comptez sur moral paix conscience ya moko na moko yango wana ti et lokola na yebisaki yo banana ebandeli émission yo que biso to croire que même ata muto ya banda ko boma bato akoki ko changer soki andimi vraiment koyamba nzambe ya solo na pesa ki exemple awa ya Saul muto azalaki grand persécuteur ya ba chrétien abanda ko boma ba chrétien mais lelo yo na bible mikanda le kutu oyo akomela ki bandeko na ye baninga na ye ba chrétien ba collectionner yango nyoso lelo komi ba référence et pas ba chrétien. Donc yango na biso tolobi même atako to bandeko ba mende ba pius ba mwabilu ba lisi ba busa bango nyoso baya to sangana ba rubota bango nyoso baya to sangana ba bahati baya to sangana totala ndenge toki kotonga mboka na biso. Maître Ouseni to comme presque na suka émission na biso toza na moment moko crucial ya mboka na biso tozo kende tozo zela gouvernement liloba nini yango koza na ngo ya espoir pour le peuple congolais. Na banzi que na tondi na botondi na invitation au Pessingai pour que na ko répondre na ba question ya kindoki politique. Tozo la sortie ya gouvernement ya mboka na biso, c'est un moment effectivement crucial pour le peuple na biso. Na lingi na yebisaka peuple na biso ki azala patient, azala déterminé à soutenir l'action du président de la République parce que le président de la République yemoko akokokate il faut biso nyoso tozala na ye.
Nous avons l'espoir parce que toute chose qui a un début aura obligatoirement une fin. Malheur passe à peuple congolais ici au Melimingi. Na banzi que kalamingi te pasiwana ekosila. Peut-être ceux qui ont sont complètement ekosila te, mais ekozala quand même amélioré. Parce que tant etikali biso ezamo kuse et to banzi que na ngolu ya nkolo na vision ya président de la République na volonté na accompagnement ya peuple na biso toki ko espérer na un avenir radieux. Émission esili kasi na bosani motuna moko eza essentiel. Bolobi que Bruno Bozali ya Félix Tshisekedi ya Rassemblement des démocrates tshisekidistes moko ya ba promesse ya chef de l'État pendant campagne électorale na ezala ki bongo ko déplacer état-major militaire et kenena Beni kasi kino lelo bat bazo komba kokufa. Bok tokomi wapi na likambo etali likambo ya Beni. Ça sera fait. État-major na biso lokola tata mokonzi moko alobaki ekosalema. 2 ans déjà leki. Omoni mama wana eza makambo ya défense. Eza makambo ya défense, makambo ya défense basola kango na nzela te. Makambo ya défense toki koloba ngo na plateau ya télévision te. Ngai naza conseiller juridique na défense nationale. Makambo eza ebele. Bato bakoki kondima te que tata mokonzi na biso likama moko boye eko elaye boye. Makambo ya défense eza makambo bakendaka nango malembe. Makambo ya défense eza makambo oyo batala kango na intelligence na bwanya nyoso. Makambo ya défense eza makambo oyo toki kosola ngo na nzela te. Lokola tata mokonzi moko alobaki a exprimer ki volonté na ye ya ko faire déplacer état-major ya armée na biso na Kinshasa ti na Beni na banzi ke ekosalema. Et avant même que Tshisekedi alongo na pouvoir, peut-être en 2028, état-major na biso ekozala déplacer au na est. Pe guerre à est kosila. Ekosila tozo sala tozo bunda. Oyebi ke guerre à est wana ezana ba paramètres belé. Ezana ba paramètres politiques. Ezana ba paramètres ya défense, ezana ba paramètres ya sécurité, ezana ba paramètres économiques, ezana ba paramètres identitaires. Ba paramètres eza ebelé. Bitumbo ezana est wana eza biso ba congolais tende batoto ponaki yango. Bitumba ya est wana ebandaki depuis 1994. 1994 tango Mobutu bani na Rwanda entre Bahutu na Batutsi. Nations Unies à l'époque Kengo Wadondo ndia zaki premier ministre. Nde ba imposer ki biso to yamba bango. Tango biso to yambi bango ba oyo batika likuna na mboka na bango Batutsi balobi bino boyambi batuana bazo préparer minduki kuna pour que baya ko bundisa biso lisusu bango pe balobi tozo landa bango. Basali prétexte wana mboka na biso mikakatano ebandaki wana ti lelo yango wana biso tolobi biso ba congolais tozo sala tozo travailler pour que to résoudre makambo ya mboka na biso en même temps communauté internationale batu oyo baloba qu'il faut biso to yamba ba rwandais wana na mboka na biso il faut bango pe baya basunga biso tata mokonzi ya mboka lelo akomi pe président ya exercice ya Union africaine toza pe na candidat na biso na poste ya secrétaire permanent ya SADC oyo za professeur Faustin Luanga to banzi ki akozala élu akozala pe en fonction kono na SADC. Donc diplomatie na biso nyoso ekozala pe en activité pour que to silisa makambo ya est wana mais makambo ko déplacer état-major ya armée na biso na banzi ki kosalema. Merci mingi mwana mboka po ndimaki koyana na mituna na biso pe koleka na plateau na biso ya kindoki politique na ndimi keza mbala liboso kasi ya sukate ngape na tondi lisusu botondi na yo ndeko Naomi na invitation na yo effectivement le lieu zaki mokola liboso mais kozala mokola sukate. Merci Nabino Nyonso Bolanda Kibiso partout dans le monde au travers émission Nabino Kindoki politique qui a moko na lelo commune à Souka Nazaki Bongo na maître Arned Ouseni Azali Bongo cadre ya cash pe moko ya rassemblement des démocrates tshisekedistes RDT en sigle tokutani mikolo ezali koya na caméra nangai nazaki bongo na Hervé Zaka et puis réalisation émission lelo et Simba Makibongo na Papa Timothée KMB. Merci l'équipe technique Mobimba ya KNB News. Bo continuer ko talabiso partout dans le monde pe na chaîne nabiso autos allez bon ba partenaire à la ville province à Kinshasa. Merci Nabino bo comme nabiso et botika toujours scotché kasi ko bosa na ko s'abonner te. Tokutani ko les ali ko ya kimia na bote Nabino. Bye.